Comportement wana eza dignité pour un homme de Dieu. Ça veut dire que c'est un piège. Tant que ça makamona ou bien la fille en question, azaki ko filmango pour garder les souvenirs wana. Est-ce que comme on a serre Peniel depuis bana frère Mike Kalambay abongaka penza a bongaka déjà pour na koza moi ça mosali na Nzambe? Est-ce que l'air azaki na kati libala azaki ko jouer ba rôle na ye tant que femme l'un des places maintenant siko to ko identifier la femme d'un homme de Dieu et c'est qu'elle a soutenu l'homme de Dieu na tout quand na prière na tout na ba conseil ma communion sous parce que koye ba vraiment ce qui frère Mike Kalambay ayoka kinzambe obie abalaki selon ndenge ba qualité na yemo linga pour moi sinaye tout ça ce qui libale comme bongo c'est les œuvres du diable. Comment mon moi aussi azui courage wana azwa fima joana ya corps na eni avec le corps de l'homme de Dieu pour lancer les réseaux sociaux. Et là, on est derrière, les Makambouana et Zaki Osama. Bon, l'apparence trompe. Toko mona mutu aza tellement loyenge, mais même sous na katsa libala na yazane kimia, les autres peut tout mona baza kimia, mais na katsa libala, baza la katsa désordre. Émission, ma Ousma, ingénieur, bravo, bâti ailleurs, et mon voisin, malalié, et mon voisin, t'as. Bonjour chers internautes, de la part de votre fidèle présentatrice Céline Baofeta. Les babi, un début nous avons les réseaux sociaux bougé, babi Mike Kalambay boy, Mike Kalambay faux pasteur, église connaît Pansani. Donc il y a belé penza tout le monde peut montakala ici il y a Cédric Kayembe. Et on les losko yo bazo lo baba invité bazo yaka tozo mona ba fi balobaki bande ko penel balobaki banane baloba chroniqueuse balobaki mais nga sina le na préféré da yambela bino azay mosel na Nzambe na komba pasteur Dodo Kwansambu a expliqué biso comment un pasteur akoki ko se comporter na kati ya libala poto yo kaka keno na nde ba sala Nzambe balobaka nga vana bala fon Nzamba la kisanga c'est que Mike azalaki déjà convaincu que Nzamba laksa que ser Peniel comme moi snaye à libala mais lelo vi na bango à libala et comme populaire veut dire que dans tous les réseaux sociaux tozana toyoka onyo c'est le cas qui na kati na bako beta moi ça comme ça c'est niveau ni na miso bana. Est-ce que ça vraiment comportement pour un bon pasteur to un bon mosali Nzambe to pesana micro et pas ya pasteur na biso Dodo Kwansambu pasteur Dodo boa tarde Si boni pai non ça va par la grâce. Bon, d'abord, que ngonge poussani, vous avez un moment de prière, tu roses à binotam laïté, ou tu comprends que non, ma camouflage sur les réseaux sociaux, aux assir nango, aux hommes nango, au quoi que expliquer comment un pasteur a quoi que se comporter, toi avant pasteur à bala, toi banda ya libala, ndeza la que noté, na côté soit ma bonne délimo ou pasteur à l'accent de amour nangai. Expliquer un peu c'est frère Mike Kalambay ndeni azo se comporter na ndaka libala ba auto sali ser Peniel ce qui vraiment aza un vrai mosali na Nzambe to mobenga mina nkolo. Oui, et puis si batonyo so balanda bisombo ta kombo Yesu nangina lo baboye de la part de Dieu na question sera tuninga Mike Kalambay aza serviteur à Nzambe à Bali makambo comme il on a kati libala vraiment pour moi étant que serviteur de Dieu et loko nakolo ba na question c'est retourner ce qui a ko se comporter bon na ina question ngali besoin za boy est-ce que azwa que révélation na ko te pa Nzambe que ser Peniel nde moi si o ya bongi na ye oui na ebi vraiment te sera azwa qui vraiment confirmation wana parce que ça a des sens au bail là mutako linga moi si yé moko tout comme mutu akoki koyo Nzambe après koyo Nzambe accepté alingi abali moi si wana alors koye ba vraiment ce qui frère Mike Kalambay ayoka Nzambe obie abalaki selon ndenge ba qualité na yemo linga pour moi si na ye wana mtaye ba mo bien eza vraiment yemo frère Kalambay ça va non? Ouais ça va frère Kalambay
ti bala ne koma bongo eza ye moko muta yebi choix na comment asaela ki ango nzamba laksa ke ou bien te est-ce que to ko zonga mwandambu parce que je crois que Olanda Michael Lamba est mwandambu en tant que pasteur mosali na nkolopi ozape na mama pasteur no mopanzi mama pasteur na kati ya ndako azala pona ko aider pasteur na ndeto yebela za pona ko aider pasteur na mabondeli est-ce que comment na sœur Peniel depuis balana frère Michael Lamba abongaka penza a kobongaka déjà pona ko za mwasa mosali na nzambe bon nakolo ba vraiment nanga boyo nakoki ko déterminer ngo vraiment te que ce qui vraiment la qualité na rozala mwasi ya mosala nzambe mutoye bango bien eza ye mon frère Kalambai mais na ndenge makamyo so elekeli bango eko nengo zolobana la femme d'un homme de Dieu esengela soutenir l'homme de Dieu na tout quand na prière na tout na ba conseil makamyo so parce que azo partager vie na mobimana muto a commune penoisa homme de Dieu bon l'apparence trompe toko mona mutu aza tellement loyenge mais même sous na kati libala na yazane kimia les autres peut te mona baza kimia mais na kati libala baza na kati désordre donc toko landela mutu na apparence te au parents net ya moi ya Michael Lamba ndenge zala qui vit na et tout ça là l'apparence trompe mais eloko ezali malam est-ce que l'air azaki na kati libala azaki ko jouer ba rôle na ye tant que femme l'un des places maintenant c'est que tu peux identifier ceux qui ont qui moi si vous êtes digne il y a vous la peine un homme de Dieu ou à dignité. Ok, merci pasteur. Ce qu'on a tout en tant que pasteur comme ba réaction à pasteur Michael Lamba inde to tu komona ko beta mai na niveau ya ko beta mwasi na niveau ya sentir na miso bana shada ya zana muke na o muke sus abeta ko na zeme bazema ba 5 mois. Kobeta tina niveau na okende kino tika mbongo te pona mwana ozelise combien de temps ti mwana ko simbula oyekabele $40 na maboko expliquer biso mwandambo bon comportement ana eza dignité pour un homme de Dieu mais sengelo yeba et là on a souligné pour les chrétiens pour le monde entier tout ça ce qui liba les commis bongo c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable. Oui, il y a des tentations, il y a des choses qui viennent parce que bateau si balingani balani. Tant on y a assez à contrôle ya nzambe, baoye ba convaincre, oeza makamunyo so ba problème de la ba on a 4 foyer. Mais ce ko moni makambe komi na niveau ana c'est que le diable a joué les couleurs makamnios tout. Le diable a joué les couleurs makambo tout tiko c'est la diable makambo. Pour pasteur Michael Lamba abando bimana ba cousine ya Peniel, abando bimana ba sœur na kati église, il paraît que tout un certain jour ayaka soigne sa pasteur Michael Lamba na kati église, on a ba information bimi lelo. Ako soigne na kati église abundana sœur mobo ya choriste, waza sou soit dans le kangu na e. Comme un serviteur de Dieu. Ok no libanda te baina nakata ndako esiko za na mwasi na ba cousine na ye moko propre non elo le ina lo ba eza boy écoutez nazo répondre yo te selon ba réseaux sociaux mais nazo répondre yo selon la parole parce que ala pour ça mutu moko azali dike na kata makambo oyuti koleka parce que na kata réseaux sociaux ezana ba vérité ezape na ba mensonge oyepe samaka. Alors, ce qui va cramer lobby ou un comportement ou ezaki pas frère Mike, ça veut dire ça m'a bien. Que azozo ba cousine nae, azozo ba choriste nae, ou aneza m'a bien c'est pas le comportement d'un homme de Dieu. Ce qui ça m'a ibongo, c'est pas un comportement d'un homme de Dieu. C'est ça. C'est bon, merci pasteur. Là, tout le monde a réseaux sociaux sur l'absence qu'on pense évangile, dans colo, qu'on pense makambo na nzambe. Donc tout le monde comprend et comme un pasteur moko boy, frère moko boy, chanteur moko boy en colo. Neti lelo. Ba vidéo où tu bima et ma lobby na 3h, ya Michel Bakanda. Ya mutakala zo la rapport sexuel na moi si na téléphone. Il paraît, de moi ça na a loba. Babandaka na no boy.
pasteur a benga na téléphone olati ndeni te na lati caleçon a pembe o la sanga caleçon na tala à l'accès caleçon et moi ça comme comment pasteur ko ebisa na l'accès caleçon l'accès na ba lo na sa caleçon ana pasteur a s'excité bandi ko sala rapport na moi c'est na téléphone comment expliquer nga o pasteur te chanteur Michel Bakanda. Oui. Bon, Michel Bakanda même Aza chanteur, il est un homme de Dieu, il est un homme que Dieu a élevé. Bon, tout court, nakoloba boy. Comment les gens basent vidéo wana? Ça veut dire oui, c'est un piège. Donc bazo sa makamona ou bien la fille en question, Aza qui ko filmango pour garder les souvenirs wana. C'est ça là on a là où il camisa ma bien wana. Bon, pour répondre sur la parole, le comportement en tant qu'un homme de Dieu, c'est toujours Ezamabé, un homme de Dieu, à quoi il se comporter bon côté, à quoi ça les camba bon côté. Mais dans tout ça, vous voyez que les gens, bah ils piégé, bah juif filma Joanna, bango bazo ça filmage une jeune fille, mais comment filma Joanna éthiquement pour balancer en lelo dans les réseaux sociaux. Parce que cause à la yé mon côté Michel Mouto à l'ancien, faut qu'ils toujours une partie à moi aussi. Bon, comment moi aussi, a eu courage Joanna, a eu filma Joanna, il y a corps naini avec le corps de l'homme de Dieu pour lancer les réseaux sociaux. Et là on est qui derrière l'air makambouana et zaki osama. À travers j'ai pensé na yé comportement na esprit n'est poussé nango. Ok, merci Balandi Ango la ultime heure abino botiko capacité de donner à otiko pesa la concernant Basal Nanzambe. Ce que tu comme jusqu'à la fin émission Nabiso, nous sommes passé en tant qu'un serviteur de Dieu, conseil nous pesa na ba chantre Yanzambe, na ba chanteur au ba musique chrétienne. Pour et auto m'appelle Michael Mba azobina nini école na dans ça na fallait pour pana mwana né. Conseil nous pesa pas ninga no basal na Nzambe po ba comme ça la biso soni depuis entrée à 2020 yo ce qui totali bien to ke na monde na biso ba oyo to ko ba ke no à part héritier ni on se tikali basal na Nzambe na basal na Nzambe conseil moko pona bango na année 2020 bandel bino mabe.